bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana ye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Bon début de week-end, on a balandi nyonso ya info linga la journée ya peuple pour na peuple. Tout funga basango na biso pour na côté Sabino que après quoi assister na cérémonie d'ouverture il y a 9e forum sur la coopération Chine-Afrique FOCAC 2024 jeudi na Banjing. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki masolo na homologue na ye ya Burundi Evariste Ndai Chimiye bango mibale basolola ki pona o etali ba relation fraternelle pe balobela ki ba sujet ya intérêt commun mingi penza coopération bilatérale pe situation sécuritaire na est ya RDC pour poursuivre basango na biso pona kotel sabino ko ba chef ya parlement Vital Kamerhe ya assemblée nationale pe Samalukonde ya Sénat ba betaki masolo elongo na président ya conseil supérieur ya magistrature pe ya cour constitutionnelle donné comme l'état. Nadine Assona reportage. Président, il y a des chambres, il y a parlement, à savoir Assemblée nationale, na Sénat, Bazwa qui visite vendredi 6 septembre. Il y a président, il y a cour constitutionnelle, il y a conseil supérieur, il y a magistrature, Dieudonné Kamuleta, Oyo Azala qui accompagné na vice-président, il y a conseil, procureur, il y a cour constitutionnelle, moi Nambo Kamukolo, Nyoso Ebanda qui nanu, et pas il y a président, il y a Assemblée nationale Vital Kamerhe, et pas Yuapi ba hot naye, ba yaki na message c'est moko, il y a collaboration entre pouvoir législatif na pouvoir judiciaire, Oyo Esengeli, ba collaborer, Pomboka etambola na ndenge ya malamu, ambiance ezala qui vraiment détendue, pe président Vital Kamerhe a sepela ki na masolo, pe atalisi ke collaboration entre ba institution nde ekosala ke ba malatondi ezala te, et souka ki wana te, président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe akambaki ba payana ye ti na bureau ya président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge et pa yuapi ambiance ezalaki lisusu malamu, message ezalaki kaka ya parfaite collaboration entre ba institution pambate. Président ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta a profitaki pena occasion pona ko exposer quelques problèmes oyo pouvoir judiciaire azana yango po ete na ngambo ya pouvoir législatif a s'impliquer na yango pambate solution miracle et koki kozala te soki ba institution ba yokanite pambate ba institution nyoso bazali vraiment concerné
pour na bonne marche ya mboka bosimba ke masolo elekaki vraiment kitoko pe ezalaki na litomba komona président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe pe ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge kosolola na président ya Conseil supérieur ya magistrature pe ya Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta ba question ya actualité ya mboka pe ezalaki bongo abordé. L'Assemblée nationale Bosimba que Conseil économique et social a déposé quelques avis consultatifs pour la situation socio-économique Yamboka et Zalaki jeudi 5 septembre et pas ya président et Assemblée nationale le professeur Vital Kamerhe ma pinde ma pesi so ba détail. Qualité naye ya organe oyo esengeli pona kopesa avis consultatif na ba haute institution ya mboka mingi peza présidence ya république assemblée nationale pe sénat conseil économique pe social nanzele ya président na yango Jean-Pierre Kiwakana ba pesa ki mokolo ya jeudi 5 septembre 2024 série ya ba avis consultatif et pas ya ba autorité ebele pona oyo etali secteur socio-économique ya mboka kati na bango tozali bongo na ba réforme sanitaire mibale pour la formation de base pe ya gratuité et enseignement diagnostic ya situation économique pe ya République démocratique du Congo kobanda 1960 kino lelo yo ba proposition pour na kolonga corruption na mboka pe biloko mosusu bosimba ke président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe akumisaki makasi mosala oyo conseil économique pe social azali kosala na nzela ya président na yango Jean-Pierre Kiwakana pe a rassuré bango que collaboration et kozala malamu na structure oyo elongo na chambre basse ya parlement durant mandat na ye bosimba ke Assemblée nationale elongo na conseil économique social ba déposer ba avis yango Vital Kamerhe président ya Assemblée nationale atondisa makine sengo makasi komona mosala oyo esalemi. Toti kalakaka na masolo etali Assemblée nationale pour na côté Sabino ko président et Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe ayambaki ba retraité ya Sikrerie ya Kiliba na province ya Sud Kivu bayaki pour na côté sa président et Assemblée nationale situation ya pasi o ezoleka na Sikrerie na bango héritier mapineme. Ba retraité ya sucrière ya Kiliba bango ba betaki masolo elongona président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe et pa wapi ba présenta ki situation na bango ya pasi oyo bazali ko traverser mingi penza sucrière na bango eza na ba problème ebele démarche oyo ezali bongo na cadre ya koluka kozongisa mosala tope production oyo ebade kosala fierté na province ya Sud Kivu na capacité ya 25 000 tonnes pe bande ko employer 4 000 personnes mobimba lelo selon Alexandre Moirabou ancien directeur et exploitation ya sucrière ya Kiliba alobi ezali kokufa kasi production oyo échité makasi ti na 3000 tonnes boye eza na conséquence baisse ya développement économique pe de l'abrement toko bebisama ya paysanat local boye na base ya disparition oyo ezali bongo participation ya l'état na entreprise oyo ba part ezali partagé na secteur privé na hauteur ya 51% pe l'état 49% secteur privé bazali observer dégradation moko ya makasi ya industrie ya sucrière malgré partenariat public-privé, ba retraité ya sucrière ou ya Kiliba, bango bazali ko solliciter implication personnelle ya président ya Assemblée nationale pour amema na gouvernement, ba na ko intervenir pour na ko sauver entreprise oyo e bengamaka na kala, Jekamine ya Sud Kivu, bango ba rappeler que depuis oyo bango ba kota na retraite, ba futamaka ka 30% ya pamba, situation oyo bango bazana yango na entreprise, ba ebite soki ba kokende wapi ndenge Alexandre Moirabou atalisi na kombo ya délégation ayokaki bango chef ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe alobi azali ko partager na bana ya basi pe ya mibali ya Sud Kivu makambo nyonso ezali ko komela bango président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe alobi azwi engagement ya kosala suivi enfin que ba solution e bana komonana ba ko réfléchir pour na koluka ndenge nini ko sauver entreprise oyo. Premier ministre Judith Suminwa ayambaki na audience jeudi 5 septembre na primature président et conseiller supérieur ya magistrature pe ya cour constitutionnelle masolo na bango tournaki autour ya collaboration entre pouvoir exécutif na pouvoir judiciaire. Nathalie Kaila héritier Mapindemi.
Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki na masolo mokolo ya jeudi 5 septembre 2024 na primature président ya conseil supérieur ya magistrature pe ya cour constitutionnelle ba échange entre ba autorité mibale ezalaki autour ya collaboration oyo esengeli ezala entre pouvoir exécutif na pouvoir judiciaire pour na bonne marche ya mboka. Dieudonné Kamuleta Badibanga a saisi cette occasion pour nous présenter chef du gouvernement prévision budgétaire ya pouvoir judiciaire pour na exercice oyo ezali koya pouvoir judiciaire et sengeli etikala en permanence dans contact et longona ba autorité mususu to ba pouvoir mususu dans un premier temps alobi ba yé ko cadrer collaboration moko nécessaire entre institutions mibale alobi ba yé na prévision budgétaire ya pouvoir judiciaire oyo bango ba yé ko remettre et pas ya premier ministre Ndenge Mobeko ezali kotalisa pona oyo etali tentative ya évasion oyo ekomaki na butu ya dimanche 1er septembre kino lundi 2 septembre 2024 na prison centrale ya Makala numéro 1 ya conseil supérieur ya magistrature alobi a déposé ba PV ya réunion ya institution et pas ya chef ya gouvernement ezali bongo justice ya République démocratique du Congo tozali komona institution mokote oyo ezangi kozala concerné pona bonne marche ya mboka bazali obligé ndenge alobi ya ko collaborer entre bango nyonso bazali institution ya mboka eza na solution miracle ton individuel te solution pona bonne marche ya mboka esengeli eleka na collaboration pe ensemble mais dans la main bakokoma pona ko réaliser vision ya chef de l'État azalaki accompagné na procureur général près ya cour constitutionnelle pe ba membre ya bureau ya conseil supérieur ya magistrature Jean-Paul Mukolo Nkokesha. Dieudonné Kamuleta a se félicité pour la détermination ya premier ministre pour la justice ya qualité na RDC. Bosimba ke premier ministre a placé restauration ya appareil judiciaire na deuxième pilier ya programme d'action ya gouvernement. Objectif ezali ko garantir accès na droit pe na justice ya qualité pour na ko améliorer performance ya administration ya justice. Totikala kaka na masolo etali premier ministre pour na kotel sabino que ba autorité traditionnelle ba proposer cadre ya sika ya coopération elongo na gouvernement pour na bozu ya kimia na mboka nde ezalaki tina ya masolo entre premier ministre Judith Suminwa na président ya Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo Mwami Mwenda Bantu Munongo Godefroid encore une fois de plus héritier Mapinde mais Nathalie Kaila. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki jeudi 5 septembre 2024 na primature Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo anatese na mokuse na bokambemi ya président national na yango Mwami Mwenda Bantu Munongo Godefroid na masolo na bango balobelaki ba difficulté oyo bango bazali na yango mingi penza conservateur ya pouvoir coutumier na République démocratique du Congo batalisaki yango epai ya chef ya gouvernement na memo moko oyo bayaki na ba problème na bango bapesaki epai ya premier ministre délégation oyo ezalaki composé na plus de 14 chefs coutumiers batalisaki engagement pour na koluka kimia na est de la République démocratique du Congo ko combattre insécurité na ndenge nyonso na territoire national ba autorité traditionnelle bazali ko envisager na ngambo mosusu renforcement ya coopération et longo na gouvernement Suminwa balobi ba présenter na premier ministre ba problème na bango na niveau national pe provincial bazana ba problème ebele na mboka même sur le plan sécuritaire il y a développement pe ya cohésion nationale ezali bongo ba prérogative constitutionnelle oyo bango esengeli baeba na koluka kimia na mboka na kati ya ba désordre nyonso balobi bazali ko contribuer en tant que ba chef coutumier kasi ezana ba pesanteur tout ba force ebele ezali ko empêcher élan ya développement insécurité ezali ko déranger na ndenge ya makasi mingi na province ya Nord Kivu na pe na Grand Bandundu bango bazali ko contribuer na kimia pe bazali ko soutenir ba wazalendo ndenge Mwami Mwenda Bantu Munongo Godefroid atalisaki ba autorité traditionnelle bazali kozela na gouvernement cadre moko ya collaboration et pa wapi ba koki ko jouer ba rôle moko important pour na développement ya mboka pe kozongi sa sécurité balobi ba singi na chef ya gouvernement a confié bango charge ya ko veiller na évolution ya misala minene na mboka mingi penza esengeli basala suivi ya PDL 145 territoires pe exploitation ba minerais
intérêt nyonso kotonga banzela na ba différents territoires. Bango balobi bazali prêt pour accompagner gouvernement à combattre ba force nyonso ya mabe. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longona premier ministre bazana intérêt ya koyoka ba proposition na bango pona bozongi ya kimia ndenge secrétaire général ya ANATC son Altesse Évariste Bokanga Bokuta Bochichi alobaki boye bazali kozela ba préoccupation nyonso oyo bango ba pesi na nzela ya délégation na bango ya ba autorité traditionnelle. Premier ministre ayambi mémorandum na bango pe a promettre bango ba solution ekomonana. Totikala kaka na masolo teli complexe scolaire Mama Pemba bafongoli ba porte na bango pour na inscription ya année scolaire 2024-2025. Encore une fois de plus, Ritier Mapindemi l'a dit Landou. Pemba oye! Chers parents, bonne année scolaire 2024-2025. Kokende mosikate ya kosamba ezate komisa mwana esika akotanga kitoko. Inscription ezali ya ofele na complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu. Simba bien, bobson nyonso ezali organisé. Lokola, maternelle, primaire, éducation de base, littéraire, pédagogie générale, biochimie, commerciale de gestion, mécanique générale, électricité générale, coupe couture, électronique et construction. Bange ya bâtiment oyo bozali komona etongama na resté ba norme nyonso pe standard international. Simba bien, cours ya anglais pe informatique ezali kopesama déjà à partir ya maternelle. Bongo na oyo etali pratique Fondation Nerombungu atie na disposition ya ba élèves oyo bazali concerné ba matériel ya kitoko ekuba ba atelier moko bien équipé. Bongo ba laboratoire ultra moderne. Simba ba école ya zinga zinga ba utaka ba commune mususu ba yaka kosala ba pratique na bango awa. Ordinateur ya dernière génération. Bongo ba machine à coudre nyonso ya sika. Ba élèves awa bazali bien encadré na personnel administratif et enseignant moko vraiment qualifié. Complexe scolaire Mama Pemba bateau ya éducation. Malgré enseignement ya qualité pe formation et kuba na complexe scolaire Mama Pemba, bongo likambo etali ba frère. Papa, mama, zala motema ya kokita kobanga te. Ba frère scolaire ezali bongo à la portée ya ba bourse nyonso. Eza na yango mbongo ya gâteau. Je dis bien mbongo ya gâteau. Mwana atangi kitoko pe avenir na ye ekomi assuré. Kasi awa balobi discipline, travail, paix, réussite. Yangonde ezali slogan ya école complexe scolaire Mama Pemba. Awande, Dieu est notre force. Yango ezali maloba ya complexe scolaire Mama Pemba. Otuni adresse kanga bien complexe scolaire Mama Pemba et soit min avenue Pantando numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso. L'inscription ezali kosalema chaque jour ya ofele. Kasi keba ba place ezali limitée. Papa, mama, kende na lombango pona kukomisa mwana na yo azwa esika na complexe scolaire Mama Pemba atanga na ndenge ya kitoko. Complexe scolaire Mama Pemba, bateau ya éducation. Africaine d'aviation CAA na mokuse atie pona ba passager Boeing 767 cargo pona ba fret na bino bolanda reportage ya Michael Bristonto. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pona CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pona ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable Bumundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société hôtel aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma
ata kuna na bunagana ekokoma à cause ya CAA tosengi bino bopesa confiance na agence ya CAA soki tozwi kaka 3 avions ya boye na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie kosala ba fret ya bakoli komitungisa mekozala soute. Oui, avec Boeing 6767 en tout cas masolo esili masolo fret na Congo esili bapesi biso mutu pasi na ba avion bafula kimanze keme lelo tozwi avion na tasika tosengi na ba agence nyonso fret nyonso compagnie yango CAA bapesi biso avion sika avion motuya 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas côté de tous au CPLA. Avion pour les choses à Balé na Congo, en tout cas tola li pongia ba bébé. Vous allez cosigner na ba ya CA pour avoir oyo ba pesi et des peuples congolais. Mais aider nyo sauter baba ki sabilo kwa boyeza na ta misato. Pour 45 tonnes oyo soki ezali misato na kati ya République démocratique du Congo na banze ko zalaise mo makasi. En tout cas toujours féliciter bango na o basali baba ki sa musu basukela awate baba ki sa bilo betoza na mi balé misato pour faciliter peuple congolais ata mutazana bitabe amona ndenga kotinga yango. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema liberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebabona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Protiva pezali potopoto ya kitoko o ezali kotia bana pe mikolo à l'aise soki bameli yango Stéphane Skande Nadine Asuna. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma kodona Bino, ba makansa ba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap, ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Pona kolata ba sapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution ezaka na présidence de la SAP pa ya saper de ta papa griffe na 7e rue résidentielle juste na petit boulevard ndenge héritier mapine mais atalisi. Papa sinangai
baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'État mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'État Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'État Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel areketaka yango Papa Griffe Mawa, Papa Griffe Mawa, vraiment on s'est kitoko boye. Alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete. Na ebita bande onanga. Botu na peut-être bango na ebaraté na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka. Mais les autres ça marato. Donc les arabes pour nous informer le sous maman Nabiso Judith, Yozali maman, excellence, premier ministre, voilà, on a pouvoir, on a Nazara Papa Griffe, son excellence, monsieur le président de la République, Fatih Béton, il n'y a pas ya Koutanga déjà Nazara Papa Griffe, artiste coordonné. Mais naïe baraté, pourquoi Nazanga soutient? Pourquoi vous soutenez Angati? Nga mutufuma naïe combattre les Chinois, naïe combattre les expatriés, naïe combattre les Turcs. Pour que les Congolais là bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable ils à la chaussure ils à la sandale ils à la ceinture ils à la sac ils à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le la ilk oye na diminuant le mort na diminuant le mort ateza le mort na comme sango le la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie bolinga na kufana ke na domaine nanga. Adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino saper d'État Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Pona kosala ba impression ya kitoko esika za semo kona GM Print Service o ezwami na avenue Sergent Moke ex Prince de Liège référence école Chaumba Gombe na Kinshasa. Yesika na Kinshasa eye na prix moko abordable impression ya qualité et sika mosusu te awa na maison GM Print Service na mbongo muke ozwi service ya kitoko yoka awa na GM Print Service baza kusala ba impression en couleur, impression noir et blanc, grand format, bâche, sérigraphie. GM Service, rapidité, prix moko imbattable. Ndeko, kobu kanate, na GM Print Service, client azalaka toujours satisfait, pour baza na expérience, na domaine o etali impression. Batu ebele, bapesa bango confiance. Ya kosamba ezate, ko hésiter te, contactez Maison GM Print Service pour na type nyonso ya devis na yo. Awa, ba portaka pe secours na bango, na o etali étude, pe ba projet na bino. GM Print Service, baza pe na service na o etali aide pour la création graphique, ya ba support locaux la, logo, dépliant, magazine, flyer, pe misusu. Na o etali prix, ya kosamba ezate. Na prix mkie, basale lui impression. Pour na ba fiche na bino, ya A6, A5, A4, A3, A2, A1, spécial promo pour na bino ndeko. Awa na prix ya mkie, bakitisi yango. Na structure pe impression, roll up, base moyen pe grand, prix pe ekiti.
bango bakoki kosalela yo 1000 fois heure ya asi 135 na prix moko ya moke. Tobosani te na J'Imprint Service basalaka mpe vente ya bamatériel ya imprimerie lokola pression, t-shirt, chapeau, encre ya sublimation, encre éco-solvant mpe papier sublimation. J'Imprint Service eza esika ya kovunga te. Avenue Sergent Moke, numéro 4639, Express de Liège, référence lycée Monseigneur Chaoumba. Tozana communiqué moko oyo Metelsat atindeli biso par rapport ya bozongi ya mvula après 3 mois ya saison sèche. Bolanda lecture na yango elongo na héritier Mapindem. Metelsat azali ko informer public nyonso que date moyenne oyo ezali prévu pona ebandeli ya saison de pluie topé eleko ya mvula na ville province ya Kinshasa ezali bongo le 22 septembre 2024. Ezali na marge moko ya dispersion ya plus ou moins 7 jours. Marge inférieure pe supérieure pour na effectivité topé bozongi na ndenge ya malamu ya saison de pluie to ya mvula ezali ko se situer entre le 18 na le 28 septembre ezali koya boye tendance ya saison oyo etalisi ekozala vraiment excédentaire na risque ya inondation na ville ya Kinshasa. Kasi pona ba raison technique esengeli boye bake Metelsat azali ko s'excuser bulletin ya météo ekozonga kaka le 6 septembre 2024. Bozalaki ebele pona kolanda édition ya mokolo lelo soki bosepelaki na yango boloba merci na Igor Tingwa azalaki na sima ya caméra supervisée epai ya héritier Mapinde me coordonné epai ya Stéphanas Konde concours ya lelo esimamaki epai ya Nadine Asona Monte epai ya Fabrice Lundu ngana bino tokutana na mokolo ezali koya. Au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa etonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko-présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. C'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bopesa confiance na agence ya CA soki to suka 3 avions ya boye na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires. Dans la place, c'est un botin de matériel. Ah ouais, 145 territoires. Ministre, Otozo Betali Solo, Benabiso, Guylaine Yembo, dans la place, c'est un botin de CAA. Et vous même 6 voitures à Minene, 6. Ce sont sur la quête, c'est comme à 20. Et même on peut quitter, c'est 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sengibino, vous pouvez s'asseoir à confiance. Les agences assure a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 767, en tout cas Masolé Sili. Masola fret na Congo Sili. Papesi biso mutu pasi na ba avion, ba fula qui manse que mais le lot du avion na Tsika. Je sais na ba agence nyonso, fret nyonso, compagnie yango CAA. Papesi biso avion sika, avion motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas côté de tous les CPLA. Avion pour les gens qui balé dans Congo, en tout cas tolali pongia ba bébé. Tous les cousins na ba ya CA pour aboyer biso oyo ba pesi et des peuples congolais. Mais aider nyo sauter baba ki sabilo ko boyeza na ta misato. Pour 45 tonnes oyo soki ezali misato na kati ya République démocratique du Congo na bandi ko zalese mo makasi. En tout cas toujours féliciter bango na o basali baba ki sa musu basukela awate baba ki sa bilo betoza na mi balé misato pour faciliter peuple congolais ata mutazana bitabe amona ndenga kotinda ya. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.